Nazali, bonsoir, nabandeko nyonso o bazolandanga, bandeko nyonso o bakolandanga ta na replay, na pesi bino ba mbote, ba bonjour, ba bonsoir, et dépendre kaka ba héros boya manga na bandako na bino. Bandeko bolembaka biso te soki tozonga boye, biso toya kotelemela mingi ba anti-valeur, toya kofinga te, toya na polémique te. Alors, selon moi ça, je crois bandeko bomoni déjà titre nanga. Na kozwa bino ntango molai te, nalingi juste kaka nabeta mwa sete moke mpo makambo oyo namonaki yango na Facebook, nabaki ke non nalobeli yango na sens moko napesa conseil parce que eza na bato ebele batambola na mokili oyo na ignorance. Avant na banda napesi nzambe nanga merci comme d'habitude, wana erataka te kopesa nzambe nanga merci mpona souffle de vie na ye, ngolu na ye, likolo na nga grâce na ye. Yango lelo susu tokutani na bino, napesi nzambe nanga merci. Nazo pesa susu Sandrine TV, bangote ba gros bisous. Sandrine TV na Kim, je te fais des gros bisous, ma copine chérie. Napesi susu Miraesa, Mireille Likenge, en Afrique du Sud, napesi ba gros bisous là où tu es. Namoni susu Clarisse Yemansai na Irlande, je te fais des gros bisous. Wana belle sœur nanga. Namoni susu Mama Cathy, namoni Mama Fanny, Oracle Divine, namoni susu Mama La Joie, napesi bino ba gros bisous, ba mbote ebele siga boza, Mama Mboyo, napesi bino ba mbote, Mama Sylvie Mode, courage na musala na yo, nzambe apeso makasi na bandeko nyonso ba otala ngape, je vous fais des gros bisous. OK bandeko, je crois bomoni déjà titre na ngai ya lelo. Nazo zobino peut-être 20 à 25, donc à 15 à 18 minutes, parce qu'il y a juste na pesa kaka moi conseil, ndenge zala kaka BBC Mpoi, ayaka juste na ba conseil, ayaka na ba analyse, ayaka na ba histoire et fortifiaka, et on peut tokota na cuisine pona elubu. Bandeko biso nyonso tomona ki samedi mariage ya comédien na biso DJ. On a français bobengi DJ, je crois oui, DJ, tout le monde qui mariage naé, après d'autres na mwasi naé, Sarah. Alors quelque part na Facebook, na internet, na mona ki va rebelle, bazo lobé la mabe, bazo sanis, bazo chrétien, Sarah. Donc moi c'est à DJ na biso. Et ça là qui nga passe mingi. Vous voyez, un mot qu'on a comprendre la communauté na biso congolaise. Communauté na biso congolaise ils ont un problème moko boye ya compréhension. Bon on les anga parce que ce qui situation moko eza congolais biso ba congolais tozoka na sens moko boye to raisonner raté total rappel l'obité. Comédien na biso DJ a fiancé fille moko to mona ki samedi kombo na ye Sarah, mais bato ebele basali nini ba chrétien Sarah na sens que non atulaki, c'est pourquoi ake kondima DJ. Et ça qui nga pasi mingi bandeko boyebi na mokili oyo ya se muto ayebaka futur na biso eza nzambe. Biso topesaka nzambe merci na ndenge tolamuki lelo journée ya lelo eza ya biso, ya lobi eza ya nzambe eza ya biso te. Le messie ou encore comédien na biso wana nani DJ, lorsque akendaki ou encore akendaki koluka mwasi ou encore akendaki kosolola na Sarah na po azwa ye lokola mwasi na ye ya vie, il s'est senti qu'il était donc je peux dire que non a rempli ba critères non sur la mobali, donc il est normal 100% de bon toki koloba parce que OK oza te que non oza normal te oza peut-être na eloko moko boye fonctionnalité na nzoto na o comment là, je ne pense pas que non oki kokende koluka mwasi. Alors lorsqu'il s'est senti capable de tout, il y a moi qui n'est koluka peut-être mwasi pour abala, à part peut-être taille naie. Namoni ndeko moko ya mwasi na Facebook alobi yango fi yango eza kotula to nini yango nayoka ki pasi, et c'est par là que tu n'as qui non na tirer qui moi leçon na non na lobi lango sur BBC Mpoi. Comédien na biso DJ abali na ye. Moi je vois non mon eloko mabe te oyo peut-être bato mususu ba oki kolobi la fille wana Sarah mabe. Ye Sarah tango andimi DJ
Elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi Andimi DJ. Et surtout, aux anadages, l'amour est aveugle. Nga kutu na lobaka na mokili oya se mobali mabe azalaka te hein. Mobali mabe azalaka te, peut-être moi si mabe nde azalaka. Lorsque tozo ba moi si mabe azalaka, tozo mona ba critère nyonso ya mabe pas moi si. Mais mobali ozo zala ba makambu mabe, mais si s'agit akobala akobala, eza na moi si akondimi kaka na mabe na ye wana akondima ye. Mais biso basi soko za na mabe na yo moko boye beze lata yo nzoto, eza problème hein. Et un problème peut-être aux ta mariage. Mais mobali aucun monde attend mobali moyibia, mobali peut-être bandit mais azana moi si na katianda. Comme pour dire que mobali mabe azana raté. Mobali aucun peut-être azana handicap pour moko boy so pi ande ni boy. Aucun anda ku okutie na moi si na bana. Alors biso ba congolais tous à la peut-être tout banda ko raisonner plus loin. Nga na moni eloko ya mabete o peut-être to condamner moi na mwasi na Sarah pour na koloba ke non atulaki ya moi ke kondima DJ. Lorsque je vis ça et ça la kinga passe na moni kutu na batu mususu na Facebook ba komi ko se tirailler sur point wana. Alors ndenge biso ko ndenge nga bebe sempoyi na landela kapé ba biloko mususu na bi non. Ah ça peut-être tozwa leçon a to pe sa conseil. Biso communauté na biso congolais ezala na problème moko ya mokiri makasi. Na yeba te pourquoi. Biso ba congolais tozala na problème na makasi ya mokiri. Mais devant Dieu c'est pas bien. Mokiri eza bien te. Donc on peut ça exemple moko ya donc exemple moko terre à terre. Okoki kozala neti ngande na zabo elelo. Je suis normal. Natambola na makolo mibale, natambola na maboko mibale, donc je fonctionne. Nazo fonctionner maboko na ngezo fonctionner, misu na ngezo fonctionner, matoi, zolo, donc presque biloko nyonso ya nzoto ezo fonctionner. Présentement wana ezo fonctionner. Qu'est-ce qui m'assure que lobby na okiozala peut-être kaka na makolo mibale donc na okiozala kaka normal ndenge na zabo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nangina lobage non, lobby eza ya nzambe. Okipe olamuki na tongo bo bimi bo pa osali pe accident. Accident on esali yo ke non likolo bukani. Ba bongiso likolo mais malheureusement otikali handicapé. Mais yo botamaki normal, botamaki na makolo nyonso. Na ngina loba na biso ba congolais to tika mokeri. Toza ne loko na makasi biso ba congolais. Vous savez, en mboka ya libanda ata en Afrique du Sud, handicapé ozala handicap ya ndenge nini, ozala so pe ndenge nini, ba considérera bango gouvernement na bango a considéraka. Mais pas na biso ba congolais, tozana problème ko na mokeri makasi. Bande osoki na lelo na sujet oyo, na ngina na lobela biso ba congolais eloko tozana ngo ya mokeri. Toyeba ko pour partager souffrance dans mon ingate. DJ abali na ye. Ngana moni eloko amabete. Pour na peut-être bon ando chrétien moi na moi ça peut-être que non o atulaki ya mwana ke osala nini ake ko bala DJ. Mais soko tali pe mwana moi ça ngo azana ina no mwana muke pourquoi to kolba ke non atulaki. Peut-être temps ya fiancé na bango pour lelo ba bima liboso mokili. Tant il y a fiançailles na bango avant de qu'il y DJ parce que fiançailles bandarana avant ma présentation la fille peut-être elle était convaincue que non mobile ça bien n'a pas nous on a tel loko moko mabete et pas comédien na biso DJ à part peut-être taille naie mais eza la sujet na biso la moquerie tout le monde ngo étrange que non mutu moko mo pousser à Bali. Par contre, il faut que il faut encourager, il faut que ça ait makasi. Na bamboka mupaya auto za to mona kango. To mona kango vraiment. Bataille wana ba respecter bango, ezala ba albinos ba respecter bango. Ezala ceux que vous avez pendenge ni na ba respecter bango. Mais et pas biso ba congolais to za na problème moko boya mokeri makasi. Parce que lorsque bozo do bakeno Sarah wana atuli. Automatiquement sur le total bozo kene donc bozo finga indirectement de qu'on a biso encore comédien na biso nani DJ
bande koto essayaka nano ya ko arrêter ba biloko mususu biso ba congolais. Moi je vis na mona ngoka ke pa na biso ba congolais. Na mona ngoka ke pa na biso ba congolais. Muto oki ozala zu problème ate ya likola wana tikali kaka nini bo. Et comme si ja mokeli. Or yo yebi lobi na yo te. Yo yebi lobi na yo te. Oki ozala lelo ozala makolo mibale maboko mibale mais lobi oyebi te. Eloko moko oki kokomela yo na vie boye pa mbala moko yo kokomi handicap. Biso ba congolais communauté na biso toza na problème na makasi ya mokeri. Mutu ayebi lobi na yete. Mutu ayebi lobi na yete. To mekaka ko donc mutu ndenge aza tel que la personne aza. Soit lokola ndeko na soit aza na normal. Parce que azo loba azo sala tout o mutu asalaka. C'est que pourquoi biso ba congolais tozana eloko wana ya mokeri. Et puis ceux qui les a pour le peut-être ko finga mutu oki ta ko finga mutu ngo indirectement boy azo ko pende ngozo finga e. Je ne pense pas que no ba ndeko koloba ke non azo ko samaka mukolo. Nous les congolais tozana eloko wana ya mokeri makasi. Mais devant Dieu c'est pas ça. Ngeza na ba biloko mususu na loba kaka omoni mokili oyo ete ya kabiso mais biso tote ya marate. Nga moko na banga ata mokili. Qu'est-ce qui me prouve ndenge na vandi boye que ti suka ya mikolo na nga na se awa na kozaka na maboko mibale na kozala nini na makolo mibale na yebi te parce que lobi eza ya nzambe. Na oki opesa bino exemple ya mwana mwasi moko boye. Mwana mwasi wana azalaki ne normal makolo nyonso tout azotambola normal. Abano beta basket les fois ko beta basket pas akwea na terrain. Tant que na terrain wana comme azoki problème à likolo ba opéra likolo pas akoma kotambola na ba beki. Akoma kotambola na ba beki. Siko est-ce que ye ninga zawana ayebaki lobi na yeke non un jour ba kotambola na beki. Bande ko soki na pesi exemple oyo na tira ngo kaka na situation no encore na problème na ya ndeko na biso DJ ya comédien na biso DJ. Bato abongo so okutani na ye na vie. Tchaye à l'aise, à se sentir qu'il est aussi hasard normal au quoi bandeko nyonso. Il faut pas que ça les loko moko dire bozo écarté, bomoni André étrange, bomoni supendé ni. Et loko na zolo bawana ezali et loko ezana kati na biso ba congolais. On a plus cette toza plus ne loko na ya mokeri makasi. Tozo bo sala ke non lobi eza ya biso te. Peut-être yote peut-être bandeko na entendre moi na yo a cause appelle un problème beaucoup plus tard oye bandeni. Alors il faut tout arrêter na eloko na mokeri. Muninga bali ndana moni eloko babete Sarah ndenge azawana aza na efi azobina na ye asepeli na libala na ye mais bato ba komi oloba ke non atulaki yango na ke ko ndima DJ. Tango na moni ba commentaire wana na okaki mutema pasi. Je me suis dit, on a besoin de bataille sous na sarangote, ba lo bande bala moko na DJ. Bande ko mokili yo eza compliqué. Mokili eza vraiment compliqué. Toye baka lobi te so okuta na mbeba moko boye, o vi na mobimba, o komi na chagrin. Nga azana ndeko moko azaki na mobali avandi na mobali boye azwi zemi tango azwi zemi aye kobota tango aboti mwana bimi albinos oto bengaka ndundu soki kasa ndundu mwana bimi ndundu papa tango aye na hôpital atali boye amoni mwana na ya bimi ndundu. Papa mara moko atali albino na famille nanga ndundu azala te. Moi si pe na famille na ye ndundu azala te. Bane osoki na opesa exemple oyo na opesa exemple na sens que toye ba ko considéraka. Oya bengami personne humaine. Mutu azaka ka mutu abomo mutu apemaka. Azala nini azala soki na défaut ya ndenge nini considérer ye lokola mutu nyonso. Chez nous, ce n'est pas le cas. Chez nous, les Congolais, ce n'est pas le cas. Toza plus na mokeri na niveau moko.
Ce qu'on a la nerf dire te, ok ata kokufa. Au moins peu mususu aso boya ta mokili parce que basekaka ye balobelaka ye mabe boye considération ezate. Bandeko tozomona mwa lisolo wana na beta na bandeko kobetela bino. Papa ye na hôpital akuti ke no mwasi aboti albinos. Boyebi ke no papa wana ntango abimi na kati ya hôpital atiki mwasi na mwana nde place akendaki libela aboya na mwasi aboyi na mwana alobi awana mwana nga te. Oh, soki ozalaki mutu moko boye oza na conscience considérer nanu lengani mwana wana. Oh, soki eza soki problème moko ekolandela wana ke no peut-être bovanda bobongisa so pene boyeba source ya peut-être ya mwana wana place autaki. Mais il ne faut pas qu'on la dise à moko. Que au sundoli kawana. Baza batu ezala balbinos, ezala soki bababa, ezala soki pendenge nini, baza batu. Nous les Congolais tous on a un problème à mokeri wana makasi. To considère raté. Ngana vandi na mboka o ya Afrique du Sud na monaka. Est-ce que vous pouvez imaginer ata mutu aza na sida na mboka oyo lorsque azana na santé na ye normal et que abandi ata kokonda abandi kokonda azana na musala na ya travaillaka bo pekise musala te tant que azana na makasi ne na nzoto malgré boko yeba ke no azana sida boko chai à l'aise bino nyonso na musala parce que ceux qui bosali mabe ou encore bino ba chef bolongole na musala soit disant que no poza na malade a porter bino plainte. Lorsque vous portez bino plainte, c'est-à-dire quoi? Plainte même, putain, vous apportez les bino plainte, wana, madame, pour l'État peut accueillir les bino. Parce que Azan a droit. Azan a droit à vivre. Tant qu'Azan a ma casse, il est boutique à ça, mon salaire naïe. Mais il y a un lobby au nyonso, nazo lingala fungola, na fungola, na biso ba congolais, tout ça un problème moko ya moquerie na niveau moko impossible. Congolais a yebi ko se moquer na mutu aza na réserve te. Mais ici en Afrique du Sud, ozala ndenge nini, ozala soki ndenge nini, ozala pygmée, on te considère tel que tu es. Kaka ndenge ozala ko considérer yo. Oh se moquer na ye, yo bakangi yo. Aki ko porter yo kaka plainte, mbala moko ozala na dossier na l'état. Si vous biso ba Congolais to yeba keloko wana te. Bandeko lelo na yaki penza na pesa moi conseil. Natala ki sur Facebook kane na lobaki ne bandeli. Na moni ba photo, na moni na landeli ba message ba to mususu mwana mwasi na atuli mwana mwasi na nini yango kaka ata soki balobaka ke non l'amour est aveugle na niveau wana. Et lorsque na landi ba biloko wana non, nga bebe se na kana ko telema ba antivaleur. Na bi pourquoi ba to ba koloba boy? DJ wana aza mutute. DJ wana aza mutute to mona ka ba pigme bazo balana bazo bota baza batu. Balbinos baza batu. Mais Congolais ceux qui ont moni peut-être que non aux albinos wana a écarter yo si ça jeta lobelo mabe boko chepe mal à l'aise. On a zolo je ne pense pas que non pour contredire là to yebi kuna to uta na Congo Congo na biso peso moni que non aux albinos au mona que non a se méfier pour tout pour boche à l'aise de. Il faut savoir comment mettre kocha batu à l'aise aux ala ceux qui na handicap ndenge nini biso ba Congolais to za na erreur wana makasi. To yebi ko se moquer na bato. O que ozala ki peut-être na mutu lelo boy pas. Azala ki bien azo fonctionner très bien. Na monde ngwa lelo ekoma kaka AVC. Lelo oyo ki ka mutu akomi na problème à AVC. Akomi obenda likolo. Mbala moko ekomi sujet. Mbala moko ekomi sujet moquerie. Pour tout tchaye à l'aise te. Moquerie na bino ne kosala ke no mutu akota ndaku plus akota ndaku souci kokanisa asa nini akufi. Oh mutu ya bongo ata na mboka oyo. O balobaka ba social worker ba komona so kuta na problème ato boti mwana moko ya handicap ou bien boti mwana moko azana ndundu.
bien au combien peut-être AVC quoi ici au combien au ben d'alikolo ah toza na système moko ya ba social worker soki ba social worker ba ko benga yo babandi ko babandi ko kotisa yo donc bazola ki sa réalité boye po ba sukolo ka esprit pose la vraiment bien mais pas la biso ba komole to sala ngote to ko se moke na muntu au moins pensa que non muntu alinga su mokilité abatamata DJ abali na ye mwasi na ye kuna bakutana bino boyebi te dile basalaki na mwasi na ye boyebi te po lorsque bokolobake no Sarah wana parce que mwasi oyo DJ abali komona ye Sarah mwana bato azobina ne na bavideo na ye o atuli o ata soki l'amour est aveugle ya mutindo oyo nga te mais là c'est indirectement bozo toucher nani personnalité ya DJ ya comédien na biso. Pourquoi mutu abongo na Congo na biso boko tia ya l'aise à se sentir qu'il est aussi normal comme nga kutu na mona te parce que mutu aza na misu makolo maboko nyonso il a osa nyonso aza mutu lokola bino donc fille wana vraiment bake penza indirectement bazo toucher des personnalités ya fille nga natali boye na bino oyo bazoloba sufi te ekomi mpe mbala moko parce que bamoni mobali aza mokusi tomona bato combien babali ata na banigeria kuna na bapays mosusu totalaka ata bafilme mosusu awa na amérique oyo baza normal gouvernement ezoconsidere soki nano gouvernement ezoconsidere bango siko bino bato pourkui bokolinga koconsidere bango te bandeko lelo bébé Sempoi ayi kaka telemela ou encore apesa conseil na eloko wana je ne pense pas que non bato bakoloba ke non bébé so kosi ou non eloko wana na moke mpona mokeri biso bakongole tozala nango communauté na biso linga mokeri makasi lobi na yo oyebi te yo oseka peut-être wana aza so mpe ndenge nini mokusi lobi oyebi te oki mpe ozotambola boye osali accident pa likolo esali yo mpe nini liboko esali yo mpe nini ou encore liso okosala nini lobi te oyebi te voilà bandeko yango azobenga ngai awa bolimbisi ya bandeko bolimbisi vraiment c'est ça au moins bandeko bébé Sempoi ayaki juste kaka apesa mwa conseil moko ya moke na bandeko mosusu oyo batambolaka na ignorance parce que lobi ezalaka ya biso te lobi ezala ya nzambe alors to esera peut-être kobatela toyeba komibatela mpo na lobi mpo lobi na biso toyebi te alors connaissez un peu ya koarrete mpe na eloko wana tozala nango ya mokeri oki ozala oyoki peut-être mutu kuna kwei AVC mutu ekomi sujet ya mokeri boki ozala bovandi boye peut-être albinos moko aza wana bozotia ye mal à l'aise. Je vous dis na mboka oyo nga naza en Afrique du Sud ezala bababa baza na considération moko impossible quelque part ezo éduqué mpe biso bamosusu mpona nini biso na Congo toki ozala na eloko wana te Congolais oki kofinga moninga na ye boye amoni mpenza moninga na ye aza na handicap moko boye aoki ofinga ye handicap wana directement ntango yo ozofinga oyebi lobi na yo oyebi lobi na yo et voilà bandeko
nakomi nanga ko chiter nakomi moins na 25 minutes déjà sujet nanga ezalaki juste napesa conseil bino moko bomonaki samedi comédien na biso DJ abalaki mais nga natalaki na ba message na Facebook je vis bato vraiment moi polémique moko muke ezoloba na CC bato musuku to bana osana tiraillement bato musuku bakomi osana tiraillement que non Sarah wana asaki nini atulaki yango wana ake kondima mutu lokola DJ mutu lokola DJ il est comment azana mutema lokola yayo azana mutema ezobeta lokola yayo makolo maboko tout il parle donc tout ce que toi tu fais il est pas ça là c'est que pourquoi mokeri ya ndenge wana alors nalobaki na ya naloba donc tant na moni yango na moni ba tiraillement ya bato mususu yo kingai bien te boye non ata soki l'amour est aveugle ya mutindo oyo boye mais soko tali pe Sarah ngo azane mwana muke façon ba solo la ki ndenge a peut-être ndenge DJ a convaincre qui est andimaye donc la fille andima qui ne mobile ne peut-être pour Nanga, c'est une fille à féliciter. C'est une fille à féliciter. Attends, la poto total, à tout le monde a film, au moins peut-être Moutoumoko, dans mon bal, il pense à un film. Mais moi, je pense normal. Moi, je ne sais pas ça, il est ma communion. Et à trouver un mot normal, moi, je ne sais pas ça, il est ma communion, ça, aider. Na amour, mais chez nous, dans la communauté, dans la congolais, ils ont moqué, plus. Voir même attendre la famille, non, mais qui ont la polémique, moi, impossible. Bon, moi, le quoi, Ndoki, on dirait ce péningini, je sais pas. Et voilà, bandeko, on a comme une souka, il y a conseil, nanga, juste la bête à CT, moi, CT, na biso ba congolais, ne lo quoi, na ya mokiri, parce que l'obi to yebité, l'obi eza ya nzambe. Alors il faut jamais que se moquer na mutu moko moni peut-être azana problème moko boye soki ndeni azana infirmité moko na nzoto na ye yo koma ko se moquer na ye lobi oyebite yo peut-être lobi po ko bota peut-être moi na bota mi pe loko tam susu azana liboko moko se pe dikolo moko oyebite alors c'est pourquoi il faut tous à rappel na la réserve na biloko mususu parce que nzambe tango akela ki bongo ayebi mais là pourquoi yo se moquer na ye alors tous à la réserve na biloko mususu bandeko na moni mabe ya fille wana te Sarah atuli pété parce que azana e mwana muke ce que ça peut-être moi si moko mukolo et tengo to ba o penza atulaki ya solo la fille azana e mwana muke elle est à féliciter elle est vraiment à féliciter ngala mona te loko moko mabe te na ndena landaka ba film mususu za na Amérique na tala kata na mboko naza vraiment je trouve ça ezana normal et loko mabe ezate. Pourquoi on va nous voir qu'il va jeter à tout là qui est formé à tout là DJ à Sandéni. Voilà, bandeko, on a comme une souka ya conseil nanga na pesi bandeko nyonso merci ba bazo s'abonner ba bazo commenter na ba vidéo nangai je vous demande bandeko ceux aux ambala na ya liboso okutani pe na vidéo oyo plus ko bimate essayer un peu à ko s'abonner ou aimer ou commenter et ça va bien ou partager pe vidéo et ça la bien bandeko bosunga biso na sens wana biso to ya ko finga te biso to ya na biso na analyse bien ba histoire bien ba conseil alors c'est ça des biso wana to ya hôtel un peu anti-valeur alors bandeko na pesi nous merci tokutani prochainement bisous bye